bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba onyoso yasikaka nde tolobaka na bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas bandeko nanga soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle. Kande tukendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, ezalaka toujours et encore devoir na biso o tokoboya te o tokowanga na te kande toyebisaka bino s'abonner massivement. Tango zo sabonaka bongo kobosana pete ko partageaka ba vidéo na biso ko imaka ba vidéo pe ko sala commentaire ya malamu. Toyebi ke ya de ces personnes o bayaka toujours na ba commentaire na bango na ndenge na bango mais yo muto zolandaka biso yaka na mwa commentaire oyo ekopesa biso mwa courage oyo ko encourager biso lisusu ya ko continuer ko sala mosala kaka ndenge tozokende tozobunda ko sala mosala na biso. Voilà. La famille lelo toye kande na yebisaka bino kongo na biso ezangaka matière te, kongo na biso ezangaka dossier te, kongo na biso ezalaka nango tolali tolamuki na ya sika, tolali tolamuki na ya somo, tolali tolamuki na ya kobangisa wana penza eza kongo na biso biso moko tomikumisaka keno kongo na biso batikango kongo na biso ezaka kongo moko ya ba dossier ya ba situation pe ya ba circonstance na ndenge moko ya kosakana penza teo. Lelo toye na makambo ya Corneille Nangaa bandeko nanga na bandi ebela bato biso nyonso toyebi Corneille Nangaa na minute oyo iye mutu akandi masolo kuna na Goma. Corneille Nangaa bongo azalaki président ya CENI ebela bato biso nyonso toyebaki ye mutu azalaki président ya CENI ye mutu bando pesa ba résultat soki ba élection na mboka na biso esalemi ye mutu abandaki kovanda na kiti azopesa ba résultat. Et du coup année oyo pas même année oyo depuis l'année passée tout le monde a qui déjà matata ya Corneille Nangaa toyaki kovanda ka boye toye koyoka ba message que non il faut ba saisir biloko ya Corneille Nangaa il faut ba zwa biloko ya Corneille Nangaa et bien là bato babando comprendre te jusqu'à un moment donné l'année passée en 2024 de toyaki komona siko ba message na ye ko lancer donc Corneille Nangaa akomaki na ye rebelle na kiye moko Corneille Nangaa posa na ye ezalaki ke azwa pouvoir na makasi azwa penza pouvoir na makasi sikoyo kande boyebi soki ozoluka pouvoir na makasi président o pe aza na pouvoir akolinga pete akonjima pete. Alors yango yaki kosala mbutu entre Corneille Nangaa bitumba ebandi na son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Tina moma o tobeta lisolo Corneille Nangaa azalaka na ye kaka na Goma azalaka ka na ba rendez-vous ya koloba keno nakoya na kini nakosala descente na kini atikala na ye kosala descente te azalaka ka na Goma bandeko nanga donc titre oloba bongo tobeta lisolo azaka na Goma. Alors lelo Inès NM officiel amemeli bino mwa sango eza na ndeko na biso moko azwaki révélation de la part du Seigneur kande na yebisaka bino eza ba message mosusu ba message nyonso plutôt ezalaka ya ko ima te eza na ba message mosusu eza nzambe penza azoloba. Oui bien sûr toyebi ke kilelo oyo ba faux prophète baza ebele o bazoya na ba message ya lokuta oyo suwe na bango eza kaka toyebi te baya soki kosala nini ba mission na bango eza peut-être baya kolia bambatu bambongo ba mosusu ba mission na bango eza ke baya koyebana mais na batu oyo nyonso eza kaka na batu oyo Nzambe azolobelaka ya solo. Alors yango na yebisaka toujours batu ke soki message ebimi kozala pressé te ya koima message wana kozala pe pressé te ya kolobela message wana mabe te
pesa yango chance sambela pona ngo mais essayer ko méditer sur message wana mosusu peut-être nzambe azolobela yo na bandolenge na ye eza mwa bongo. Alors ndeko na biso aye na message concernant Corneille Nangaa kande na yebisaka bino na otiela bino message ya ndeko na biso ya mwasi oyo nzambe apesaki message concernant Corneille Nangaa na olinga penza message wana biso nyonso nga na yo tolanda yango penza na bukebi ezala te ke non mama Étoile mutu alandaki message wana mama Étoile nde mutu alobaki eza message oyo ndeko na biso ayaki ko recevoir de la part du Seigneur. Alors message wana nanga na bino biso nyonso tolanda ngo na bukebi toyoka nanu oyo nzambe alobi pona Corneille Nangaa bandeko nanga ezosalaka pasi. Depuis Corneille Nangaa asala descente na Goma ebele ya bakongole bakufa. Plus de 12 000 personnes au bakufi na Goma. Je dis bien plus de 12 000 personnes au bakufi na Goma. La famille ezosala pasi. Eza na mutu moko te oyo akoki kondima peut-être papa na ye na mama na bango bakufa ka boye. To bana oboti bana baya kokufa yo ka boye. Bino moko bomonaki tango Corneille Nangaa akendaki kozwa Goma ezalaki mbutu makasi. Na lelo oyo il y a toujours de ces personnes au bazo kufa bandeko nanga batindelaka nga ba vidéo bokoki kozala na idée te eza na ba vidéo ona monaka moyen na tiango na ba émission eza te po ezalaka na makila la famille eza pasi chaque jour eza ka bibembe na bibembe na Goma bato baza kokufa tokoya lisusu jour mosusu tokoya kolala ka boye tusutuki bomona ka na Goma bato nyonso basi bakufi na Goma bato nyonso bazate po bazobomaka bato chaque jour siko toyeba te importance yango ya Corneille Nangaa na Goma toyeba ngo te ezaka pasi la famille tolanda nanu ba audio yango ba message oyo la servante de Dieu aye nango concernant Corneille Nangaa ya bino mama INSNM officiel auzonga na esima pona komeka koya kosala analyse kaka ndenge esengeli na système pe na ndenge moko ya kitoko. Tolanda nanu et on se retrouve juste après. Oh, pourquoi les gens parlent de Corneille Nangaa? Monsieur là, à quoi ici Goma? Azoboma kuna na Goma. Et abomi batebele, mais Seigneur, c'est qui ces messieurs qui tuent là-bas? Parle-moi un peu. N'a pas ta prière pour ça, n'a pas réponse, un jour. Corneille Nangaa, c'est mon serviteur. Je suis avec lui. Ah, voilà, ça va ça. Oui, j'ai entendu. J'en ai parlé, j'ai dit, mais Corneille Nangaa, c'est les serviteurs de Dieu. J'ai commencé à savoir, qui est ce monsieur? Est-ce que vraiment Assa et Laranzambe? Oh oui, c'était un serviteur. Corneille Nangaa, c'est un homme de Dieu. Dieu est avec lui. Et bon, Matabo Kita, Dieu est avec ces messieurs. Oui, oui, Nangaa Wana, le monsieur Nangaa, Dieu est avec lui. Lui, il est la tête, non? Comme il est la tête, en fait, bref. Pour le moment, c'est lui la tête. Il est devant. Donc s'il est devant, tous ceux qui sont en train de faire, ça va marcher. Qui vous katange kwe, na loba ki on katange kwe, na loba ki on nyoso te ke kwe ya. Condamnation à Kabila. Peine. C'est du théâtre parce que tu ne peux pas condamner une personne que tu essaies de faire des négociations avec lui, c'est bête. Comment ça se fait que zo condamné? Tu veux la paix, soit disons tu veux la paix, olingi batba bananga balongwa bakende batika mboka et tout mais yo moko zawana ozotia condamnation. Comment ça que condamner mutu? La personne qu'on doit condamner c'est pas Kabila, c'est Félix. Félix il tue au Congo. C'est Félix qui tue nos frères, qui tue nos mères, qui tue nos enfants. C'est Félix. Ndinabi, oh, pourquoi les gens parlent de Corneille Nangaa? Monsieur là, à quoi ici Goma? Azoboma kuna na Goma. Et abomi batebele, mais Seigneur, c'est qui ces messieurs qui tuent là-bas? Parle-moi un peu. N'a pas ta prière pour ça, n'a pas réponse, un jour. Corneille Nangaa, c'est mon serviteur. Je suis avec lui. Ah, voilà, ça va ça. Oui, j'ai entendu. J'en ai parlé. J'ai dit, mais Corneille Nangaa, c'est les serviteurs de Dieu. J'ai commencé à savoir, qui est ce monsieur? Est-ce que vraiment Assa et Laranzambe? Oh oui, c'était un serviteur. Corneille Nangaa, c'est un homme de Dieu. Dieu est avec lui.
Eh, bon matabo kita, Dieu est avec ces messieurs. Oui, oui, nanga wana, le monsieur nanga, Dieu est avec lui. Lui, il est la tête, non? Comme il est la tête, en fait, bref, pour le moment, c'est lui la tête. Il est devant. Donc s'il est devant, tous ceux qui sont en train de faire, ça va marcher. Qui vous non, qui vous katange quoi, na lobaki on katange quoi, na baki on nyoso te que quoi. Condamnation à Kabila. Peine. C'est du théâtre parce que tu ne peux pas condamner une personne que tu essaies de faire des négociations avec lui, c'est bête. Comment ça se fait que vous condamnez? Tu veux la paix, soit disons tu veux la paix, olingi batba bumba bananga balongwa bakende batika mboka et tout mais yo moko zawana aux autres condamnation. Comment ça que condamner mutu? La personne qu'on doit condamner c'est pas Kabila, c'est Félix. Félix il tue au Congo. C'est Félix qui tue nos frères, qui tue nos mères, qui tue nos enfants, c'est Félix. Dinabi, oh, pourquoi les gens parlent de Corneille Nanga? Monsieur là, à quoi ici Goma, Azoboma, Kunana Goma, et Abomi Batebele, mais Seigneur, c'est qui ces messieurs qui tuent là-bas? Parle-moi un peu. N'a pas ta prière pour ça, n'a pas réponse, un jour. Nazoka, Corneille Nanga, c'est mon serviteur. Je suis avec lui. Ah, voilà, ça va ça. Oui, j'ai entendu. J'en ai parlé. J'ai dit, mais Corneille Nanga, c'est les serviteurs de Dieu. J'ai commencé à savoir. Qui est ce monsieur? Est-ce que vraiment Assa et Laranzambe? Oh oui, c'était un serviteur. Corneille Nanga, c'est un homme de Dieu. Dieu est avec lui. Et bon matabo kita, Dieu est avec ces messieurs. Oui, oui, Nanga wana, le monsieur Nanga, Dieu est avec lui. Lui, il est la tête, non? Comme il est la tête, en fait, bref, pour le moment, c'est lui la tête. Il est devant. Donc s'il est devant, tous ceux qui sont en train de faire, ça va marcher. Qui vous non, qui vous katange quoi, na lobaki on katange quoi, na baki on nyoso te que quoi. Condamnation à Kabila. Peine. C'est du théâtre parce que tu ne peux pas condamner une personne que tu essaies de faire des négociations avec lui, c'est bête. Comment ça se fait que vous condamnez? Tu veux la paix, soit disons tu veux la paix, olingi batba bumba bananga balongwa bakende batika mboka et tout mais yo moko zawana aux autres condamnation. Comment ça que condamner mutu? La personne qu'on doit condamner c'est pas Kabila, c'est Félix. Félix il tue au Congo. C'est Félix qui tue nos frères, qui tue nos mères, qui tue nos enfants, c'est Félix. De retour, la famille, quand on a eu Sarabino, na bandi ebela bato touti kolanda awa touti koyoka la servante de Dieu ndenge auti koloba kino Corneille Nanga aza mwana nzambe yango alobi yango Corneille Nanga azo avansaka bon mwana nzambe oyo azotangisa makila wana ezaka mutuna mwana nzambe penza aza na ye avandi na ye makila ya bato etanga te etali ye te. Est-ce que eza kozala mwana nzambe? Parce que toyebi ke mwana nzambe aza mutu oyo ayokelaka baninga mosusu mawa ozosambela mpona bato mosusu ke non nzambe makila etanga te, nzambe ezala na bandeko na nga nzambe me mwana nzambe oyo azondima makila ya bato mosusu etangama wana ifo kotalela yango bien bamessage mosusu nga nalobaka toujours peut-être aza mwana nzambe ye moko ayebi te ke non aza na appel ya nzambe. Peut-être na kawana kande toyebi eza na bato mosusu omona nzambe asi apona yo me yo moko oyebi te ke oza mwana nzambe omona mutu mosusu na masumu azosalaka aomona na ye normal me kati na ye aza na appel ya nzambe aza na eloko ya nzambe. Peut-être tokoki koloba ngo na sansa bongo mpo makila ebele etangi mpenza na Goma kande nauti koyebisa bino bandeko na nga chaque jour nazalaka toujours na ba vidéo ya bato o bazokufaka na Goma chaque jour eza na bandeko na biso ebele surtout ba o bazo travailler na ba wazalendo ba o baza ba wazalendo bazalaka toujours kilikili na mama Étoiline omona mama Inès NM officiel omona kaka batindelinga ba vidéo mama Inès NM officiel tala nanu kotoyo ndenge bato baza kokufa et puis ovandi bolobi nzambe na lola nzambe abikamwa makambo nini nazomona et c'est vrai bato bazokufa matin midi soir chaque jour na Goma chaque minute na Goma ezalaka toujours na mutu oyo na baminute azokufaka
donc bato balamukaka na espoir ya koyeba te ke lobi na kokoma. Donc bango baza kaka lelo oyo peut-être nga nde mutu na kokende ezosalaka pasi peuple ezovivre na kobanga wana eza lisusu bien te, eza lisusu normal te, eza lisusu kitoko te. Pourquoi je dis ça? Po mutu nyonso aza na besoin ya kovivre na kitoko nyonso, oza na besoin ya kovivre na espoir ya makasi. Mais soki bato yo mutu komi kovivre na kobanga ozobangela komi komibatela eza lisusu normal te, eza lisusu normal te. Olali boye na tongo tongo ozolamukaka na tongo oyeba te soki okozalaka na bomoi soki okozala ya kokufa ozoyeba te. C'est vrai, na mokili oyo tout peut arriver, il y a beaucoup de surprises oyo esalamaka. Eza na bato mosusu balamukaka aza na ye bien akei soki nini ekomeli ye, bamosusu bakufaka na kati ya pongi, bamosusu ezalaka ake kosokola na kosokola wana na kokweya kwei. Tomona bato ebele basala bongo bakufa na nzela wana. Mais quand même la famille ebele ya bato tozalaka toujours na espoir ke nzambe azobatela. Mais bandeko na biso oyo bazovivre na Goma baza na kobanga ke bakoki koboma ngai kobanga kutu liwa te ke non ndenge naza boye er mosusu nakoki koleka na nga te. Mais bazovivre plutôt na kobanga baoyeba te oyo kokomela bango après 2 heures du temps. Kobanga moko ya kosakana te. Toboyi te ba initiative ya Corneille Nanga ka ndenge alobaka aza na besoin kotia kimia na mboka na biso, aza na besoin Kongo na biso kende liboso. Toboyi te. Mais pourquoi kondima kozwa pouvoir na makasi? Oyo pouvoir oyo ndima olingi ozwa na makasi ezobomisa ebele ya bandeko na biyo ba Congolais. Pourquoi? Malamu kasi otika ozela tango mandat ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi ezosila. Yo po ye okotisi ya yo. Soki population ko vote e vote. Yango bandeko na biso o bakozala na seni tungo yo président ya seni bozalaka honnête na ba résultat bozo pesaka. Peuple congolais ezo voté. Toza na besoin ya président oyo population e voté et non pas que ba président obino bozo linga.